Vous ne le saviez peut-être pas, mais une nouvelle agence de fret maritime a ouvert ses portes à destination de Kinshasa. BKL Service. Cette agence met à votre disposition des cartons de 50 euros, 100 euros, 150 euros, 210 euros, 240 euros, 280 euros et 350 euros. Et ce n'est pas tout. Si vous avez des meubles, de l'électroménager, des moteurs, des tables, des télévisions ou autres, appelez-nous et BKL Service s'occupe de tout. BKL Service, bonjour. Oui, vous avez besoin d'un carton? Il y en a plusieurs choix à vous proposer. Un carton de 50 euros. D'accord. C'est noté. Pour les dépôts, les enlèvements, vous inquiétez pas. Un camion passera vous déposer le carton, vous le remplissez et il repassera pour venir chercher le carton. Vous êtes disponible quand? Samedi? Samedi, c'est bon pour moi. Je vous le note dans le planning. Tout est bon, tout est noté. Passez une bonne journée. Au revoir. Les dépôts et les enlèvements sont gratuits. Et pour toutes les personnes qui sont en province, n'hésitez pas. BKL Service s'occupe de tout. Une seule chose à faire, contactez-nous. Donc, Mouto a proposé qu'il biso ka candidature à Maître Coquet et Zalaki président Philbert Youlou ya Brazzaville, Abbé Youlou. J'ai Mouto a proposé qu'il candidature il y a Maître Coquet pour un dossier Église Kimbangiste. Voilà. Mais Papa Diangé n'a pas ça qui Mongo à la hauteur il y a 23 000 francs ya Tangwana. Bongo est belé. Non, c'est ça qui Philbert Youlou. Tango ayaki na Kinshasa, ayaki kokuta. Wana azali na milieu politique, azali koluka commence mokonzi kuna à Brazzaville. Ayaki na Kinshasa, na ba 57, 58 kokuta na Papa Diangenda, a profité ki bakuta na ne. Mais il pas là là qui na Monkoto. Il pas ya Papa Diangenda. Oui, bayebaki monene na Papa Diangenda po c'est Papa Diangenda azalaki ko se distinguer na ndenge ya makanisi na ye ya un homme libre d'esprit. Omoni libre d'esprit azalaki na violence te mais azalaki na manière moko ya kolakisa moto eloko nini oyo esengeli biso kosala po ete tolongwa na pongi ya boyinga. C'était un grand visionnaire. Et Abbé Philbert Youlou a sentaki et pas ya Papa Diangenda le modèle d'un leader politique. Et pourtant, il y a Zalaki une vision politique pour la mais à sentaki et pas inaye. Otatangwana à Monaki lutte à Bakimbangiste pour la libération, il y a culte. Il y a culte kimbangiste à l'époque, église Ezakite Zalaki secte kimbangiste. Secte kimbangiste. Pour vous dire que Moutoua Komisaki secte kimbangiste, une religion importante dans le monde, c'est Papa Diangenda. Yangwana Zali qui mérité ma considération pour la centenaire naye. N'engé Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Azali coincé, Azali Pambate. C'était vraiment l'homme orchestre. Et Oyazalaki qui est à la base à Bananola. Et ça qui 23 000 après ça qui est. Pour vous dire que les vrais patriotes, Tozoa, Totia Gante, les vrais patriotes, na Congo, ils sont bakimbangistes. Bamusu baosala makele les abangote, bakimbangistes. Bakangi 4400 ans, non, à peu près, nani. 45, 46 000 kimbangistes arrêtés, 36, 37 000 kimbangistes arrêtés pour l'indépendance d'esprit na bango, balobaki niet, pas question. Biso esengeli to koma kokonza mboka na biso moko. Mais Papa Kimbangu tango alobaki moto mwindo koma mondele akokoma moto mwindo. Alobaki te ke tango bino bokokoma na bibonga bosengeli bosakanela bamindele lokola bango bakosakamela biso te. Balobaki tout simplement mayelo yo bango bamindele bakokanisa eza ya bango
se rendre compte que eza ya bango moko te biso mpe toza mayele koleka bango yango wana esaki ke na 1957 les jeunes kimbangisa à l'époque papa Yohani papa Wix Raymond kamata nani papa azaki chauffeur papa nani Kalamvwila papa Mawete papa Wete consort baza kosala nini na 57 bakomaki kozwa mituka batie pancarte ekotambola yango na Leo na Kinshasa mpona koloba na bango na batu tolingi liberté e bato ebele baderaki nango soki omonaki le mosu anguema ya le 4 janvier les kimbangistes bazalaki pour quelque chose na dynamique wana mais nde papa Diangenda alingaki te ke lito oyo bakimbangiste baza kosala mpona libération ya culte bamele yango na problème politique te alingaki toujours lingomba ezala prophétique et au milieu du village c'est pas comme mangomba lelo ezali plus politique. Mais kasi ndenge pozolo bato mrengo bukuti koloba pe ke mangomba ya lelo mais na kati na mangomba wana pe tozomona pe bazo kolobela pe ki ba église kimbangiste pe ezali ko sala pe politique bazali ko soutenir le pouvoir en place mais personne ne koloba na bisoni na place wana ezali une mauvaise interprétation ya bato ya position ya lingomba kimbangiste papa Kimbangu ye moko contre tous tango batuni ye papa oza kokendo tikeli biso nini alobaki na bango te ke nasengi na bino bokita na balabala boganga po te bozwa lipanda te alobi natikeli bino bible papa Simo Kimbangu et papa Simo Kimbangu atikalaki koloba na bakimbangiste te bokita na balabala bokende kosala revendication mpo nga bazali kotungisa nga mpo bino bakotungisa bino te mais tango memi bakangi ye bakomema ye alobaki phrase moko importante alobi nasengi na bino bozonga na mangombe epai bosambelaka kino ekokóma na ngonga moko kolo Yesu akosala mpo ete eloko na ye etelema likambo na ye emonana soki lelo tosaleli mpo ndenge bango babengani biso parce que les catholiques les protestants babenganaki les adeptes kimbangistes na tango wana c'est ce qui a été à la base de la création ya nini ya enseignement le 4 janvier 1960 ah ouais? Alors tango wana enseignement ezali créé ezalaki mpona nini mpona koamortir choc wana bakimbangiste bazwaki tango babenganaki bana kasi papa Kimbangu alobi na papa Diangenda loba na bango batikala na mangombe epai bazali kino na tango ekokoka tokosala eloko oyo ya biso wanani yango wana omoni papa adéfinisaka enseignement comme véhicule fidèle pour amener les âmes vers le Seigneur. Uta tango wana papa Kimbangu apesaki principe moko tokoto sa autorité de l'État. Toute autorité vient de Dieu. Romains 13. C'est une église sur la terre. Église Kimbangiste n'est pas au ciel. Donc, biso toza na mission ya ko accompagner l'État. Revendication oyo tokoki kosala epai ya l'État ezali kobimisa bandimi kotia bango na balabala te ezali koluka ba structure à l'État. Yango monaka papa Simo Kimbangu kianga na alobaka soki namoni likambo ezali na ngai nako senga audience epai ya président soki ye pa moni likambo ezali epai na ye akosenga nga na ye tokutana na mécanisme wana nde tokosala ba revendication na biso mais kozwa bato kitisi na balabala to na kati ya ndako nzambe te moto na te pamba te kibokonzi nyonso ekowuteka epai ya nzambe soki nzambe abongisaki likambo wana ndenge wana te atako bokitisi bato kama na balabala moto wana kolongwa te likambo moko ekochange te omoni
Pour ceux qui bolobi na Nzambe, Nzambe azali le maître des temps et des circonstances. A créer situation moko, oh yoboko mona compliqué et ko nango facile. Pour être Nzambe azali na sima na bino. Kasi soki botie Nzambe liboso na bino te, botiki sima. Atako bo memi likambo loka batu mingi balobaka bakimbangi se bazali pour le pouvoir te, tozali pour l'autorité de l'État. Tokoki ko détruire biloko yo public te po ite nazali contre mutubote, c'est l'incivisme. Mais biso l'autorité de l'État yango nde to batelaka. Parce que toute autorité vient de Dieu, c'est biblique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais une nouvelle agence de fret maritime a ouvert ses portes à Lieusaint à destination de Kinshasa. BKS Service. Cette agence met à votre disposition des cartons de 50 euros, 100 euros, 150 euros, 210 euros, 240 euros, 280 euros et 350 euros. Et ce n'est pas tout. Si vous avez des meubles, de l'électroménager, des moteurs, des tables, des télévisions ou autres, appelez-nous, les BKS Service s'occupent de tout. BKS Service, bonjour. Oui, vous avez besoin d'un carton? Il y en a plusieurs choix à vous proposer. Un carton de 50 euros. D'accord. C'est noté. Pour les dépôts, les enlèvements, ne vous inquiétez pas. Un camion passera vous déposer le carton, vous le remplissez et il repassera pour venir chercher le carton. Vous êtes disponible quand? Samedi? Samedi, c'est bon pour moi. Je vous le note dans le planning. Tout est bon, tout est noté. Passez une bonne journée. Au revoir. Les dépôts et les enlèvements sont gratuits. Et pour toutes les personnes qui sont en province, n'hésitez pas. BKS Service s'occupe de tout. Une seule chose à faire, contactez-nous. Merci à Solo Bandeko Balandir de télévision Kimbangiste, Touti Kolanda.
mai oyo bauti côté la biso kuna na sima et pas ya bandeko na biso bango pa ibazali ya solo bana pasi mokimbango tozali kolobela kaka likamba pasi ya papa Diangenda tokotika te pamba te tomoni ke photo lobela ye mokili lelo ezali kolobela na tango wana bayebaki monene na ete mais lelo oyo bato bandi komona monene ya papa Diangenda yango wana biso bana na ye tozali wana malamu toloba sango na ye po ete mokili momimba bayeba ke papa Diangenda azalaka mutu lokola ngai na yote yeso le papa révérend to zongili yo lisusu pona kotuna mituna na biso to lingi to yeba tango nini papa Diangenda ye atikaki mosala na leta pe ndenge nini azwaki mokumba ya komema lingomba yeko azalaki mwana ya moke mwana suka yali mwana ya suka papa Simon Kimbangu abotaki tandis que bandeko na ye bazalaki papa Kisolokele na papa Dialungana kasi ye azwi mokumba ya komema lingomba ezalaki ndenge nini papa révérend te pesi yo malo. Oui papa Lambert nabanzi papa Diangenda uta bomona na ye aponamaki pota koka kokonza kasi na boponami na ye wana ezalaki na ba condition likambo ya Nzambe soki baponi yo pona yango ezalaka na ba condition Nzambe asalaka na bomwana na ye d'ailleurs pona batu mingi bayebi te na tango papa Kimbangu azalaki koya ko visiter bango kotala bango na molimo na nzoto oyo ya bomoto en même temps na nzoto ya molimo soka ye papa Dialungana okende koyamba ye ayambi tata mais soki papa Diangenda ke koyamba tata te ayambi mopepe mais tata ye wana okoka koyamba te na nzoto ya bomoto akokaki te pona ndini azalaki sous condition il faut que ça ba condition ba préalable baloba na français na nzoto molimo azaki en face na ye mais soko kokise ba condition wana te okoki kobengama apte po okokana na ngate po yondo obungisami po ete osala mosala wala le 9 août 1939 ezalaki rendez-vous oyo papa Kimbangu azwaki na ye papa Diangenda mais nelongo na batu mibale mosusu mokolo moko na masolo parce que émission eza masolo oui. Papa Diangenda mercredi moko na posaki mutunda lobi batu mibale mosusu wana batsengela ba accompagner papa ezalaki tata Nzambe na kolo Yesu Batou. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nzambe azandekete, Nzambe moto. Même la numéro à l'attaque bon moto pourquoi? Mais puissance en Nzambe za qualité mususu. Wana makamusu totango na mission mususu vous ekoya. Alors, ayebaki ke baroya na batu wana mibale plus tata na batu misato elinga kozala investiture confirmation po miyebelaki ba confirmer ndenge bino soki na ba métro kuno bolo ba composter on va valider on va le voyager ba checker alors, tant qu'on a ya moni n'engona kobange salié à salakinini a préféré quelqu'un ne rebeta ndembo. Au lieu qu'il y a rendez-vous. Voilà, yo kanagi na tata na ye ako beta ndembo na terrain où il y a institut Bomambungu ex-colonie scolaire de Boma. Et puis nasuka azoki likama kobukana abukanaki. Wana ezali aspect premier ya likambo. Mais natan komandi kosala. To kombi na 1955 gouverneur général a sali mokanda circulaire na ba gouverneur provincial nyoso. Alobi na bango boye. Ngai na kokoka
ngai na kokoka ko maîtriser le kimbangisme, c'est-à-dire na koka ko pekisa lingomba wana ezala nazali incapable na banzi to sengeli to tika bato wana basala basambela nzambe na bango ndenge sengeli na lettre circulaire 56 ne bayi kopesa nini bayi kopesa tolérance na mouvement kimbangiste ezala ki mouvement politico-religieux alors secte. Alors na 57 bakulutu bayokanaki bake na nkamba epa ya mama Mwilu bakokutana na ye na réunion moko babengaki conclave na conclave wana ntango bakutani na mama Mwilu balakisi posa na bango na réunion wana lisanga na mama Mwilu azaki na kati te bapapa pe bazalaki te batiaki bango musika bakendeki kolakisa mposa na bango pona kozwa moto yo asengeli kozala molobeli ya mouvement kimbangiste epai ya l'État. Tangu basombetini makanisi na français ezali koéchanger. Tangu basombetini makanisi na sima balobi te oyo biso tomoni asengeli komemela biso komema biso kino kuna ezali papa yange na kontima. Yazaki na réunion wana te 57 na sima 56 bapesi tolérance. Alors tangu baselisi batunani eloko nini oyo kotinda biso ete topona papa diangenda mutu mususu te ezaki makambo misatu. Ekambo liboso balobi azalaki mokonzi ya molimo oyo azali complet, un chef spirituel complet, c'est-à-dire solide. Spirituellement, papa Diangenda azaki solide, azaki moto molimo, moto moko akoka ko contester ngote. De deux, balobi azalaki moto yo azalaki ko solola facilement na bateau bazaki ko tukabiso, un homme de contact, un homme ouvert. Critère ami balé. Critère ami ça to balobi non, azaki un homme de moyens. Azaki moussoufraté. Les enfants de papa Kimbangu bazaki na ba moyens. C'était encore les enfants bato bazaki au moins friqués de tout le noir. Parce que yeda ki le Congo to lobelengo na partie leki. Au moins trois critères on est salaki que bango nyoso à l'unanimité balobi c'est papa Diangenda kozala molobeli na biso et pas ya l'État. Ye wana za fonctionnaire. Na 57 wana bango bakendeki. Na 58 babengani congrès na Matadimayo. Kuneza yi conclave na Nkamba. Congrès na Matadimayo. Na congrès wana à peu près 80 à 60 à 90 ba représenter ba groupe Nyon ceux na Kinshasa ba kutani pona nini po baluka ba fanisa likanisi ya lingomba sous le leadership ya papa Diangenda et bango nyonso bakoloba biso toponi yo po tozala interlocuteur na biso auprès ya l'État tango ba memi kombone kuna l'État colonial aboyaki alobido asa fonctionnaire à l'État albité celui-là mais Wuta 57 ti kokoma na 59 comportement ya papa vis-à-vis ya pouvoir colonial etikala ki lisusu ya un enfant obéissant te akomaki kosala ba réaction moko pona ko kolakisa injustice esi eleki na oyo nyonso mindele baza kosala bakimbangiste. C'est alors na 58 aye kokanisa esengeli absolument atika mosala l'État pozo mosala lingomba. Et le 20 mai 1959 akosala nini? Ako sala lettre ya mise en disponibilité. C'est-à-dire na longwete
kasi nakosala te. Non, ça dit mise en disponibilité alobi na bendani nanu pour na s'occuper na makambo lingomba na makambo mususu. Mise en disponibilité wana tango azwaki yango, l'État a étudié qui ba répondra qui est le 20 mai te. Mais ba répondra qui est le 20 juillet plus tard que tu accepter demande de nous mise en disponibilité parce que c'est une étude. Alors où t'attends wana papa Zoaki le leadership ya lingomba pona komema lingomba amilongoli totalement na pouvoir na fonction na l'état et a commis kokonza lingomba et puis ko diriger baction nyonso bambuta bazaki kosala po ete tokoka kozwa bosomi oyo intervenaki le 24 décembre 1959. Merci par révérend so otozana bango elongo papa Jansi pende konaso na Congo Kimbangu ba monique babengana émission tozoko kele na suka émission pamba te tango zali obele tango tokokeno molaite metolingi toyeba tokoyokaka lisolo ke mama Mwilu yende apesaki bokonzi e papa Diangenda kuntima mwana na ye ya misato e apesaki ye bokonzi wana otokolubaka nkawa luleng nzete wana mais tolingi toyeba ezalaki wapi pe na mvula nini. Papa Lambert touti koloba ba circonstance entouré papa Paul Longwa na misala l'état poazwa lingomba menakati wana esengelaki signe o esengeli elakisaki kibokonzi ekomeli ye na le 6 avril, le 12 avril, Mama Mwilu akosana bambuta bakosa la cérémonie pour ya remise ya ba carte ya chrétien pe ba carte ya ba dirigeant. Ba carte wana esalamaki na imprimerie wana RDCT. Esalamaki na Belgique na Anvers. Ba carte ya Kimungi. Ouais. Ben attends bazaki ba prisonnier. Ah oui, bazaki ba prisonnier, mais na lobi na yo bana papa Kimbangu bazalaki ba mosufate bazaki na ba moyen. Par le trichement papa Kulutu ba kutanaki na marin moko ba pesa ki commande ba ke ko salsa ba carte pour chrétien na na Belgique na Anvers. Imprimerie kombo nango Duplix soki mémoire ngé ko singaite. Ba salisi kuna et yé na nzela wana le 12 avril na nzela masuwa et yé papa bazui yango nani a financaki et yé banakate papa pesa kimbongo te cash papa Kulutu bien sûr parce que zaki les grands financiers aussi la action il y a visibilité à Lingomba voilà premier volontaire non premier patron alors, tango ayé le 12 avril, Maman Mwilu a essayé de remettre ma carte. Mais avant la cérémonie, mais comme elle a bango par étrichement, il y a oh babengaka ba matelo, oh basalaka la nzela masuwa, ba marin, oh tozabeka ba matelo. Yé marin wala. Comme on a mis koya to développer makamusu singa zinga wala on peut ça comment maria wala tango akendeki na mbongo asalisi yango eye na nzela na ye apesi yango na papa Kulutu tango la papa Kulutu azaki non loin na tiela parce que papa Kulutu ye na Kinshasa na 1960 wana ba 58 azana na tiela administrateur un homme respecté azui yango ti a facilité yango ti yo komana nkamba bakomba batwana nyoso na mikoleko ya tokoluka toloba yango. Alors tango komi Mama Mwilu mokolona avant ba pesa ba krati ya yambo na ba kambi abengisaki papa Diangenda na kati na ndako alobi Diangenda
yaka nga mikolo na ngai kombe ya kotanga nalingi nalakisa mokumba na yo ntango amemi ye akoti na chambre mama azwi loboko ya papa atiango na se ya lipeka asambeli ntango asambeli alingi alakisa ye bâton prophétique. Papa abimisi loboko na se ya lipeka ya mama abimi akobenga papa Dialongana. Papa Dialongana yaka non mama lingo sala eloko mo na sepeli nango te. Aba tala bazalaki na bolingo oya biso tokosa o ya Sima Thompson yango te. Tokosa bango vraiment bazaki na bolingo. Papa Mbanza yoki nigola papa Dialongana ye mama olingi nini losala abi Dialongana eza likambo na yo te yo zonga na yo ye pa tali balobi oyo eza yanga ete azongi na calmement a discuter te alobi diangeni pour vous dire que bazaki différent tango papa dialobi abengi sous papa diangena yaka mwana papa n'avait plus de choix puis c'est papa Mbanza abandonné atiki moko devant ses responsabilités il faut s'assumer. Maman a bengi atie loboko na le tia lipeka abandeli susu te tango la si tango longola ki ezaki alingo sala procession wala ale tango longoli loboko ake mama abengi susu zongi aye atie loboko alobi eloko na kolakisa eza mokumba ya yo ya ngai te nga na simbaki kaka na bombaki kosimbisa na kopesa eza biloko mibale soki basimbisi yo eza ya yo te soki bapesi eza ya yo. C'est là où on a na dégagé un fait particulier. Maman mounou azwaki nkawa te azwi ya pesi papa te parce que ezalaki na compétence wana te mais alakisi ye epai nkai wana ezalaki caché ebombanaki abitala mosala no yango wana ezalaki cérémonie ya passation de l'autorité du pouvoir de l'église. Omoni tango asali yango dès l'instant là papa Diangenda azalaki investi du pouvoir de l'autorité de l'église. Akomaki représentant légal, chef spirituel. Parce que à l'époque, azalaki ko jouait comme un supplétif ya maman. Parce que maman zaki ne bonga. Maman zalaki nalo. Mais maman moulo azaki chef spirituel te lingomba ezaki exista kite. Mais azaki autorité morale. Auprès na ye ne bandiminion so bazalaki kokende kosenga kotika makambo. Alors pourquoi na lobi papa comme chef spirituel représentant mais yende akoya mena ko lutter pour l'existence de l'église. Alors utatangoana le 12 avril a pesi à la kissier a investir na pouvoir de l'autorité de l'église. Na pourquoi après il dit à sali cérémonie à remise il y a ba carte na ba premier responsable ba carte dirigeant pe na ba mosusu ba carte pour chrétien oyo et salamaki na RDCT et salamaki na Anvers na Belgique ba carte wala ba carte wala. Merci à solo papa révérend to comme na suka émission na biso mais eloko moko susu na koloba oyo kokolobela ba africain, peuple congolais, surtout na RDC. Na makambo nous sommes ko papa révérend pour na kolakisa monena papa Diangenda et lingi ko lobaki papa Diangenda zalaki ya solo nzambe molimo mosamba. Mais to lingi to mona na mokolo yo ye atika ki mokili yo ba bambi e mabanga. Okoki moi ko kene moi mokete pourquoi ba bambaki e mabanga ou expliquer kaka moi moké pour tout ça émission na biso.
oyo balukaka ba expliquer moke yango pe ezalaka makambo ya monene. Non non, elobeli na yo ezali elobeli ya moto aligi azwa likambo mais azwa nde mama na likambo. Mama na likambo voilà. Yango to ko mama na likambo. Ya solo mabango ba bwakelaki papa Diangenda ezalaki na tina mosusu te. Papa Diangenda uta tango asalaki accident ya le 29 juillet 1958 na Lukulu eloko moko esalamaki oyo échappaka un peu na tension na biso. Jour wana l'être céleste na être terrestre na ye ekotaki en fusion ebimisaki en mutu moko 100% Dieu 100% homme. Utatango wana Papa Diangenda akendaki affronter et le monde mystique et le monde physique. Yango wana monaki ke babambaki mabanga te po esengelaki babamba mabanga ti. Voyage liboso papa saki na poto balobaki akufaki aye kozonga. Tango ayaki kozonga bato ya solo kabayebaki. Pona kimbanse kaloba na biso eloko moko il faut tokende kozwa ba brame bango nyonso tozongisa bango na kende kende. Mena okende na korote. Asalaki projection moko likambo biso tozwa ki yango na bozindo te. Et tango akende voyage liboso akendaki ko tester l'environnement. Papa Kulutu atika biso na likambo moko. Le Belge me doit. Et ça bon côté. Ah, on moni. Problème les conflits belgo-zaïrois ou belgo-congolais. Ils allaient lier n'est-ce pas problème on lancé. Papa Diangenda ba beta ke mabanga tout simplement parce que a yaki ko concrétiser mission ya ko longola ni na molili. Ezalaki na motomwindo et a confirmé l'indépendance ya Congo ezala indépendance moko nani obalobaka ramasser tété ezaki indépendance moko planifiée par Papa Kimbangu yango la bato ya science ya mayele balobaka. Le Congo n'a pas été préparé pour l'indépendance. Non, Papa Kimbangu alobaki mboka nanga alobaki na Léopold II. Okorégné na mboka nanga 80 ans. Na sima 80 ans, je t'en prie sans concession quitter ce pays. Yangwalo moni que la RDC bamindele batongaki yango te. Kamwa ba bâtiment ndambo oyo nyose tikali biso moko tokotonga ndenge biso moko totongi lingomba. Omoni. Alors, ce côté de 1885, tiko comme on a 1908, c'est 30 ans. Ce côté na 1908, tina 1958, 50 ans. Justement la période où on a été tractation indépendance et bandi papa pe a longwe na mosala ya l'état pour être azwanini azwalingomba mais pour nini pour concrétiser cette indépendance. Indépendance nini, indépendance spirituelle sans laquelle l'Afrique avec le Congo et aucun de Moussikate a on est épousé penser à Franck Fano. Tango Lobaki, l'Afrique a la forme de revolver, la gâchette se trouve en RDC. La gâchette, c'est un homme, c'est une pensée, c'est une civilisation. C'est le kimbangisme.
Merci par révérend na kanisa to komi na suka émission na biso moi to kene molai so réalité tant susu likamomoko ko mona ke ko bakisa na moi minute muke ko lo bana biso. Bon, et likamo nako bakisa ezali te bandeko mingi bazali kotanga kombo ya ba meneur mususu mboka basalaki, mais Papa Diangenda azaki acteur na libération ya mboko Congo lokola son père. So tata na ye azalaki un divin lumineux alakisaki nzela. Papa Diangenda alakisaki que c'est un divin manager, c'est-à-dire nzambe oyayebi kokonza makambo po apesa na moto prospérité. L'homme doit être prospère. Yangwana, ne pas reconnaître Papa Diangenda na lit ya libération à Congo, c'est une haute trahison. Ne pas être reconnaissant, c'est aussi un autre péché. Mais péché wana e bebisaka, mais sans koyebite ezali ko bebisayo. Mais tant ko yango osituka, ekozala trop tard. Nabanzi yango quand ngoloba na batoke, Papa Diangenda, c'est pas seulement le fils de Simon Kimbangu. À travers Simon Kimbangu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Nzambe mikabola ki na banzambe misato po ete mission kolongola moto mwindo na botutu ya libabe izalaki makasi koleka ya mondele. Yango wana na Papa Kimbangu ba papa misato bayaki et na bango misato to koti na cycle centenaire na bango pour que mokile bima na phase ya sika ya libération à l'homme total. Merci à Solo Bandeko balani radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso to pesi bino merci na confiance au bolaxi pa na biso bo vandaki bo kotisi biso na banda kuna bino pona kolanda émission oyo nde to komi na suka émission na biso to pesi merci mingi na ba oyo bolandi biso na mokola lelo pe merci na ba o basalisi biso et surtout merci mingi na bandeko na biso nazali ko répéter yango ya Congo Kimbangu o bokolanda katango no sona mikili miampoto Congo Kimbangu et tozali na ko travailler na bango elongo na biso bandeko na bino na kati na radio télévision Kimbangiste na émission Masolo. Peu bandeko tokozala kana bango Papa Edi Zolandonga, Mama Fifi Ndongala, Papa Paul Prof Malonga, Papa Tony Diangenda, Papa Amalfi Ndongala, Papa Biboko, Topé Sibino merci, Tika et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Asali Sabino, année oyo ya centenaire Kimia, pe Kimia ekota na kati na mabota na bino penso. Pe merci Papa Révérend Nandenge ndimaki invitation na biso. Biso pe tozongisi merci pa na yo, pe topesi ma Papa Simon Kimbangu Kiangani azala na yo, asunga yo na mosala moneno ko salaka et surtout obandi mosala oyo lelote kasi abaksa susu mayele koleka po ete osala balzo ya koleka lisusu. Pour te comme Papa Simon Kimbangu kende liboso et encore une fois merci pour na lelo to ceux qui si émission na biso wana ndeto komi na mbala yasima merci beaucoup. Merci.